Suni Kalonga, Lumoso Yeli Bagala. Lumoso Yeli Bagala. Lubanka Kolantini, Nolo. Lusuni Kalonga. Vunda Balafulu, Tanda Vanikuka. Mpungi a Mkulamanu. Sutimuka, Tindu, Mukandama, Di, Mukunda Timu. Tata Simon Gimangu Yangan, Tumolona, Timu, Bimbuka, Yimudiao, Tata Fumalo, Tukulembele, Bagafulu, Atambula, Jitus. Antutusu kwa tata Fumalonge, Mtuma Dibu. Kulula Moko. Bube binati da ben Balafulukeno Nolo.
Binvuka bya njutusu lubalga kulumanso nolo. Munkuma manu anjatulu anjutusu mpungi. Tata pe ba maman bandeko batali ya radio télévision kibangiste wana tokomi bongo na ngongali fili lokwa manaka masima pesa maki epa ya tata moyangeli wa engumba esantu ya kolobete sima ya lifili ya lokumu ya tata mokonjo bule tokosala bongo lifili ya lokumu nde yango tolingi tokota sika nde nsima ya lifili ya lokumu tokoyeba bongo na kokota na bobonzi bongo mabonza ya 3000 francs lokola elobi tata Soukami. Oui, nous assistons déjà au défilé d'honneur après avoir suivi les honneurs exécutés par la fanfare, plutôt le mouvement social de la surveillance kimbanguiste, MSSK en sigle, sous le rythme de la fanfare. Et comme à l'accoutumée, c'est le moment pour que nous puissions suivre tous ces défilés d'honneur devant la tribune où se trouve le numéro 1 de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Eh bien, aujourd'hui, nous le savons tous, tout a commencé avec le fils cadet de Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda Kontima Joseph, qui fit les tout premiers chefs spirituels et représentant les gars de l'église kimbanguiste depuis sa reconnaissance officielle en 1959. Et Papa Dialunga Nakiangani l'a succédé en 1992 jusqu'en 2001. Et actuellement, depuis 2001 jusqu'à nos jours, nous avons Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et comme vous le savez, nous n'avons qu'un seul chef spirituel et représentant légal. Même à l'époque de nos papas et jusqu'en ces jours, il a ses conseillers directs qui sont autour de lui. Et c'est comme cela qu'ils écoutent fidèlement et exécutent loyalement ses recommandations. Et cela va de même pour nous, croyants, fidèles, kimbanguistes, à travers le monde entier. Aujourd'hui, je pense, Papa Simon Kimbangu Kiangani est le guide suprême. C'est lui qui sait nous conduire à la destination, car nous savons tous, bien que cela pourrait prendre du temps, mais cela va se réaliser. Il y aura là où nous allons nous arrêter pour justement avoir, et nous espérons tous ces bonheurs que nous aspirons tous, cela viendra, car Papa Simon Kimbangu l'a dit, les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et petit à petit, nous sommes en train de voir comment est-ce que ces prophéties sont en train de se réaliser. C'était comme un rêve, mais actuellement, cela est devenu une réalité avec ce qui se passe en Kamba Nouvelle-Jérusalem, car aujourd'hui, Kamba est devenu une grande ville. Donc, peu importe tout ce que nous sommes en train de vivre partout à travers le monde entier, mais nous savons que Nkamba, c'est cette colline qui ne chancelle pas, cette colline qui est toujours fixe, et cette colline qui est censée recevoir le peuple du monde entier. Papa Nzousi. Solo, Papa Ndala, to monete ba Betingombi, bangwana pe bazali bongo ko samusama bango kuta bongo na lifili solo batata pe bamobeze sengo wana toyebete tata molimo mosontu na kopesaka bongo malako epa bana baye baoyo bazali kosusola ntango ozali kosala yo moto osalaka epai ya tata nzambe nzambe nde akoyeba bongo na kofuta yo
yo moto osalaka epai ya moto kaka mpe akoyeba bongo na kofuta yo. Kasi totala bongo lifuti ya moto ya mokili na lifuti ya nzambe wapi eleki. Mitala bipai nyonso yo ozali okosalaka epai ya nani. Lokola nzembo ya nzansi susumuka ezali koloba ete na mikolo mikoya mibu mikoya nzambe akotikala kaka moko mituna nzambe bipai yo osambelaka nde ye moto akotikala to boniboni nde bipai tokobanda bongo na kozwa bongo mayele. So tozali kokoba wana toyebe te babeti ngombi namoni kaniste ye wana azali kopesa bongo mitindo ye wana ayeba bongo kopesa losako epai ya tata moko Jabule esi eleki bongo abaluki ye wana akokenda wapi azali kotambola na lolenge ya lokumu. Tomoni ete moyembisi banzembo ya lisanga ya babeti ngombi ye wana alingi mpe bongo komata ngbende ya ye epai kani akoyeba bongo na koyembisa banzembo mpe kokabola bongo elekwa banzembo wana toyeba ete ba surveillant to mpe bapie gauche bakoyeba bongo na koleka mpenza po ete bayeba bongo na kokatela tata molimo mosantu basaluti ekoki solo eza esengo batata mpe bamama wana toyebi ete eleko eye eleko solo mpenza ekosepelisaka bongo nzambe molimo mosantu solo tozali na bino mbilimbili mpenza mokoma lelo likolo yango ezali mpenza na moi makasi te mpo na koyeba bongo na koyebisa bino ete mabanzo mabato makanisi mabato bongo ya bato ezali ya kofanda mpenza mpo ya koyeba bongo na yango wana esi ebandi bandeko basurveillant bango wana bazali koleka wana nakoliki ete ezali bongo bayangeli ya lisangami bakonzi wana bakati bongo losako mpe tata molimo mosantu abi bongo na kobomozongisela tomoni ete lisanga ya bamemi bongo bendele bango wana mpe ongala ya bango mpe bazali koleka wana tokoyeba bongo na komona ete bato banso bazalaki ya kofanda bakoyeba bongo na kotelema po ete bendele ezali bongo na koleka wana ezali bongo kolakisa lokumu ya lingomba papandala. Oui, le symbole de souveraineté, c'est le drapeau de l'église, mais aussi le fanny dessus, parce que nous savons que Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel, est présent en chair et en os, en train de recevoir les honneurs dus à son rang par le mouvement social de la surveillance Kimbangis. Donc, le défilé d'honneur vient de commencer. D'abord, la fanfare Kimbangis, vous l'avez vu, est passée devant la tribune d'honneur et Papa Simon Kimbangu Kiangani est là en train de saluer le passage des troupes d'honneur composées de mamans et de papas au sein de ces grands mouvements que nous appelons mouvement social des surveillances Kimbangis, qui a vu le jour, comme vous le savez, depuis l'année 1960. Oui, les 2 avril, tout a commencé, bien évidemment, qu'il y avait déjà des structures qui assuraient la sécurité depuis 1921, mais du moins, officiellement, ce groupe a commencé à vu le jour créé le 2 avril 1960, lors du retour de Papa Simon Kimbangu, après avoir été exhumé, comme vous le savez, son corps le 25 mars 1960 à Lubumbashi. Eh bien, c'est à Kinshasa où son corps est passé par la commune de Bongafula, dans notre paroisse que nous appelons la paroisse de Matadimayo. C'est là où tout a commencé avec ces mouvements. Donc voilà, aujourd'hui, ces mouvements assurent sa mission au sein de l'église Kimbangis, qui consiste à sécuriser le fidèle, mais aussi tout ce qui appartient à l'église, partout où cette chère église est implantée. Voilà, sa divinité, tout calmement, est là pour recevoir les honneurs dus en son rang. Et tous les fidèles sont là, très calmes, très sereins, car avec Papa Simon Kimbangu, eh bien, rien, aucun mal ne peut nous guetter, Papa Nzouzi. Solo, ndeko batali pe balande à radio télévision Kimbangiste.
wana tomoni ete ezali bongo yoko lisanga yamba biso oyo ezali bongo lisanga ya basurveillant bazali koleka bongo na pete nyonso mpo ya kopesa bongo nzambe wa biso lokumu lokola elobi papa ndala lisanga yango ekelamaka uto omia mibale ya sanza ya ine ya mobu mwa nkoto yoko kamalibwa tuku motoba le 2 avril 1960 wana nzoto ya papa Simon Kimbangu elongo bongo na Lubumbashi eleki bongo na matadi mayo pe koya bongo na mboka nkamba eluselemi bipai wape kotoki bongo ndako ya ye solo batata pe bamama nde lisanga yango ekelamaka bango wana bazali koleka bongo bilombe mibali bazali kotutaka makolo kasi bazali bongo balati sokoto te wana nyonso tozali konongo ezali bongo mabongisi ya lisanga mei saipi banani bakoyeba bongo na koleka wana tomoni ete lisanga ya bamemi bendele elembo ya kolakisa ete solo lifili ya lokumu mpo ya bango eyebi bongo na kosila wana tomoni ete lisanga ya bamemi bongo bendele kasi likeseni bendele ya moke mpenza likolo ya motu ya bendele ya monene wana toyebi ete bendele ya moke ezali elembo ya kolakisa ete tozali bongo na tata molimo mosantu mokonzi ya lingomba na esika ye wana tobengi fanyon bango wana bazali kotutaka makolo boniboni ekoyeba bongo na koleka bakoyeba bongo na kobaluka na kolika ezali bongo bango wana na mayema bango babaluki loko ezali mabongisi ya lisanga na bango mei bakoyeba bongo na kokitisa bendele mpo ya koyeba bongo na kolakisa epai ya tata molimo mosantu ete ngala ya biso ya konyatali fili esi esuki esi esili nzoka nde tokoyeba bongo na kokoto na makambo masusu wana toyebi ete bobonzi mabonza mingi mpenza ya misolo mia 3000 francs ekoyeba bongo na kolandisama kasi bandeko batali mpe balandi ya radio television Kimbangisi esengi tosimba mpenza ete mvula ebandi bongo na kotakata awa o tondo ya tempelo mpe tribune monene bandimi bayoyo bakoyebaka bongo kokoka mbula te bayoyo bazali bongo na kokonaka bongo febele bango na bakimikimi mpe bakoti bisika wapi manzanza ezali mpo ya koboya bongo mbula kasi toyebi ete babeti ngombi bango mosala yango bayela o mokili ezala mbula ezala moi bango bakoyeba bongo na kolemba nzoto te bazali bongo kokoba solo wana tomoni ezali tempelo eye papa diangenda ayeba bongo na kopesa sango epai ya bandeko ya conseil écuménique des églises solo ya koyeba ete ndako ya nzambe yango ekokoka na bongo na ndako ya nzambe mosusu te kasi oyo bazali matoi mangongi ya koyebaka bongo komekola mai mazali koleka bongo eyamba biso bazali mpe kosala na lolenge na bango papa ndala na koyeba bongo na kobongo lobi bebobuyanga epai na yo po ete oyeba bongo na kokoba kotondola mai mazali koleka bongo otondo ya tempelo mpe tribune monene atako mbula ezali bongo kotakata yeba bongo na kolimbola bandeko na lokota ya bapaya makambo kani bazali koleka bongo nkamba Yerusalemi ya sika oyo ezali bongo mbula ya mapamboli pamba te nsima ya papa bongo koloba maloba oyo alobi akesili biso bongo lipamboli papanda. Oui, Papa Nzouzi, la pluie est au rendez-vous comme nous sommes en train de le voir à travers les images, alors que le défilé d'honneur venait de prendre fin avec le passage du drapeau qui est justement venu pour clôturer ces passages des défilés. Mais voilà, le ciel s'obscurcit pour dire qu'effectivement il y a l'orage, il y a la pluie. Nous sommes en pleine saison de pluie déjà qui a commencé et il pleut généralement et ces jours ici. Voilà comment est-ce que tous les fidèles sont encore là en train de voir ce qui va se passer. Nous ne savons pas si le chef spirituel va décider autrement ou alors le programme va se poursuivre normalement comme cela a été prévu, notamment avec le Tintani
de 3 000 francs et ensuite ce qui sera organisé entre le mouvement, association et services, c'est-à-dire toutes les structures de l'église. Mais voilà, il y a un ciel qui est comme vous êtes en train d'observer avec nous. Vous avez les temples devant vous, mais il y a une lumière qui paraît tout à fait exceptionnelle, qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Et aussi, cela s'accompagne avec la pluie. Et comme nous disions, la fanfare Kimbangui est encore là en train d'agrémenter cet instant. Et nous allons suivre, comme vous, ce qui va se passer avec le pasteur de la ville sainte, le révérend Soukami Bambona, qui va pouvoir nous fixer par rapport à cet instant que nous sommes en train de vivre. Et la pluie est là, et comme vous le savez, pour nous, la pluie ou alors les soleils ne dérangent pas du tout nos programmes, car comme nous disons tout le temps, Mvula Yabiso, Moi Yabiso, Malili Yabiso, s'il faut construire la nouvelle Jérusalem, eh bien, il n'y a pas d'esquisse, Papa Nzuzisi Malanda. Botondi Papandala, atako bongo, wana toibete bandeko basurveillant atako mvula ezali kotakata kasi bango balobete ezala mvula eza moi biso tokozala se zinga ya tata molimo mosantu solo tomoni yango mpenza Papandala nde esika wapi tokoyebete nzambe azali nzambe ya mawa atako maloba maye apesi pa bana baye abi bongo nakokitisa mvula po eyeba bongo nakokitisa mitema na biso nakolike te lokola elobi papa réalisateur lokola bakake ezali makasi nakolike te tokoyeba bongo mpo na kobatela bibende bya biso koyeba bongo na kokata bongo tozonga na mwangongo koyeba bongo na kolanda nsima sasa ipi soki bomone te ekatani botombwama mitema mya bino te botumbwama mitema mya bino te pamba te kozaka se bongo bandeko babongisi bateknicien bamone te esengeli bongo koyeba bongo na kobatela bibende bya biso Papandala. Oui, Papa Nzouzi, j'espère que vous êtes en train de voir comme moi que les ciels plutôt viennent de s'obscurcir, car cela donne une image tout à fait exceptionnelle. Cela n'arrive pas tout le temps. C'est vrai, la pluie, nous sommes en saison de pluie, mais vous avez suivi le message de Papa et là nous allons voir ce qui va se passer, parce qu'il y a là un groupe de Bambouta qui sont là pour... Nous sommes en train de voir justement les Bambouta qui se présentent devant la tribune d'honneur, et généralement dans de pareilles circonstances, eh bien, ils sont là pour implorer le pardon, pour implorer justement l'amour de Dieu, pour que, comme vous le savez, à travers nos chants, il est dit, eh bien, donc Dieu ne peut pas se lamenter, Dieu ne peut pas avoir justement ce qui peut déranger, comme nous le savons physiquement, son esprit ou alors son corps. Et c'est comme cela qu'on n'est pas tout à fait indifférent par rapport à ce qui s'est passé à travers le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa l'a si bien dit que ce qui se passe en Angola, cela ne peut pas en tout cas pleurer à Dieu. Suivant le pasteur de la ville sainte qui a la parole. Passis, cérémonie à libanda, passis, cérémonie à libanda, zo par soleil, cérémonie à libanda.